Banangola, ma malade wana bazobela pone bangolais bazobela ngote. Na souci peuple congolais n'Angola bazokufa na rougeole. Donc boké ba gouvernement betindi vaccin. Baboma ba congolais, extermination de la population congolaise. To lingia ngote. Ndenga zo botele mabino surtout. Kanambe to telemi bisna ba mission to bi trop c'est trop. On en a marre malo to ko bomana. Mande sili yebela. La bino ba mission collabo. Surtout bino ba pasteur. Surtout bino ba pasteur bo ko sa abattoir. On en a marre de vous. Lumbe mbalo bona ba lumbe ba pasteur bona pa on a diaspora. Ndenge boza na diaspora boteya nde boteya ba ndimi na bino ba église na no boteya ba OK ceux qui manifestation za ba bimaka libanda parce que ba ndeko bazo kufa baza ndeko na nga propreté mais baza ba ndeko na biso. On se comprend. Donc bon yamba sou ba passer collabo wana te. Ce sont des satanistes. Ce sont des satanistes ba pour ba bon peuple congolais. Et dit nos photos images na Paris. À Paris et dit nos photos images Sarah et dit nos images Maison Race de Becker Ambara Kousiama et dit nos images toko mona sitoyo Panja sango ya Congo ah yo Panja sango ya Congo et dit nos images Panja sitoyo Panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc bisonya so simanango 999 Panja sango ya Congo et dino image Panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout Panja sango ya Congo edino imanje bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino imanje papa edino imanje ye azwaka tina source ata fin fond. Babi sans oublier le 9 avril soirée ya bana njili bana tchango la mona njili mona quartier 12 magana boto malanga na Angola mais na Kenya na Congo na âge 12 na ebi Congo mona njili quartier 12 mon quartier 1, du Calbitus. Babi, c'est les îles, fois passer là, c'est les îles. Au Binisi Bisso, aux assuré que les 9 avis aux dessus, aux banini. Voilà. Agomini, yo. Yo, mon yo pena keba, niveau na hauteur. Voilà, yo, keba. Mikolo, ba mec d'ici, tous les mecs d'ici, les mecs d'ici, tous les tchangoués, on a tenu yo, keba. Donc, toi, faites attention. Très attention. Alors, nous avons confirmé soirée à Bana Tchangou. Donc, Njili Massina Kimbanseke, Kingasani Mokali, Suambanza, Petro Congo, Massina quartier 3, quartier 1, quartier 2, Njoku, Kinkole, Maluku, Ntsele. Quartier 11, moi, ya Babi Sobe, quartier 11. Balobi, Bana Tchangou, surtout il y a Europe, il y a diaspora. Donc Europe Mobimba, France, Belgique, Suisse, Allemagne, Angleterre, Suède, Finlande, Irlande, Norvège. Donc, Balobi, soirée on a et à la somme. Vous comprenez? Donc des à la somme. Bana Tchangou tout n'a on a besoin d'invitation. Et dit nos images pendant sango ya Congo, a obtenu la numéro na ngai wana si. So nous benga la buzoba. Dio benga na mayele, dio benga na kibomoto, benga na oyamba yoto solola. Yara rozo invitation po ezape mokolo wana tozo honorer vient na biso bi poli fumutako parce que bandima ka moto tanga zana na vie. So mutana no vivant fo ndima e. Et ate so mutakufi mo regretter magi dino vraiment biso to na comportement na trop biso ba congolais. Alors on te lobby que magi la balançoire en tout cas yo pose invité. Pendant sango ya Congo j'ai invité, na invité tous les confrères na yo, na ba concert na yo, bango nyoso, bango ya mabango na cœur ouvert, to ya mabango na maboko ko fongwama. Ozo comprendre.
bamama tu ya Paris bana tiango nyonso na bana mikeo babotama awa bakozala aussi longtemps ezali précisément na Alfortville na 71 rue Étienne Dolé Alfortville. Donc so pe mda na invitation te yaka kaka mwana tiango so comme na porte futi moi ticket na yo au fouti moi ticket na yo ticket no fouti ezali droit de consommation eza droit de participation te. Alors namoni ke na lobeli mama tiango to mettre expédier ozala aza mwana tiango donc tiango otika la tiango ne tombera jamais. Tiango ne tombera jamais. Ningongo kitoko makambo to ba mission soit tiango ba ozala mais avec ordre. Or ya so ba ndeni na ozala te mais ba mission tout ya tiango ba ozala. En plus de cela, tonto lobake primo awa to beta awa bomoni ngana ya nga ba masa ba beta awa mais ngana ya ochapo na mission mutute. Ozo bon naza mission ya nga moko na ya pona fortifier na soutenir na konta moke katanga na Claudine Kinwa. Donc ba masa ba beta ka omoni ka ba mission baza ebele bazo beta donc ba cheri mo gatana ba CNN papi comprendre biso to ya na biso wa to tsaka poids so 18 ans. Alors yanga sikoyo chaque dimanche to zalaka wa et changer te donc ba oyo ba betaka biso to betaka na butu tina tongo ozo comprendre tongo ça ozo comprendre ya ki professionnalisme et le bana edino image panza sango ya Congo hein ayo tsa to asa to passe ayo panza sango ya Congo a panza mpoke na nenga danger ozo comprendre donc on te dit que Nagler sexy boy massa na ngai donc matomaze belé donc na été sur la question monsieur. Non c'est bon on s'arrête là c'est les unes besoin assurer na bala na so à Paris ba se tromper te ba toujours pas Claudine Kinwa chaque dimanche. Ouais ba pas Claudine Kinwa na moke katanga baza bato malamu. Donc pour ngala mona ba bato malamu siko ndeto za pour l'instant baza bato malamu. Pour l'instant baza très bato malamu. Na habité moke les changements ba changer mais je ne crois pas que ba changer. Vous comprenez? Héros Sarah Martinette alali na opesa mbote. Héros yo balobi Aromi Toga kuna soka alali. Héros balobi Ambara Kuziama. Héros balobi Brigitte Anani. Héros balobi Godé Kimani, docteur de la coiffure. Héros balobi Poteya, grand coiffeur nanga Poteya. Bon ça dit monsieur Borel. Kosi Malto a changé. Ah Mikolo ebite so kominani. Kominani. Poutine. Ah bon? Naturalisé russe. Donc dernier yem da cha lo na monde. Poutine monsieur Borel Kosi Malto mandena mbongo. Mandena Touvi de mbongo. Vous comprenez? Bon quand je vous parle comme ça je parle dans une langue qui est favorable. Une langue maternelle, une langue de mon pays, tu vois. Mais à part ça, tu as bolinga te boyebe la mandé sili. Donc chaque jour, nous sommes patriotes, nous sommes combattants résistants. Il faut pas longa ba kende. Mandé sili, il faut pas longa bodie. Bon quand tu as ça, mi ngambo ça m'a pas na biso kuna non. Mandé sili, tu as besoin de kenda kinto yaka. On est des Français. Et puis bino bato ba tinda bino ba retirer la célésine au poison. Na kangi de yade. Ah bon? Donc, peuple congolais tellement bato poison baye et belé na poto. Boké banabiliani na bimela mela. Peuple congolais tellement. En plus c'est les unes quand on bato ba poison ba 5 ezali ba 2 ezali hein. Ba poison et combien il y a rougeole. Oui ba comme un système à rougeole. Banangola, ma maladie wana bazobela pone bangolais bazobela ngote. Na souci peuple congolais na Angola bazokufa na rougeole. Donc, le gouvernement a dit vaccin. Congolais. Extermination de la population congolaise. Tolingia ngote. Boye bake barabi kanambe azoya awa. Ndenga azoya awa. Tele mabino surtout. Kanambe to tele mi bisna ba mission a to bi trop c'est trop. On en a marre. Malo to ko bomana. Mande sili yebela. Voilà.
Merci beaucoup na Célésine, vraiment Célésine très fâché balobi, même nga pena na moitié 50% angolaise, 50% congolaise balobi mais Oza congolaise. Oza comprendre. Vaut mieux être 50% angolaise, 50% congolaise. Quand on dit Congo, ils ont royaume Congo, mais on a tout cité. On a tout pas ORT. On va conquérir l'Afrique centrale. On comprend. Quand je vous dis comme ça, la bino ba ministère collabo. Surtout bino ba pasteur. Surtout bino ba pasteur, bon kosa abattoir. On en a marre de vous. Lumbe, mbalo bona ba lumbe, ba pasteur bona pas on a diaspora. Ndeko boza na diaspora bote ya bote ba ndimi na bino ba église na bote ya ba OK ceux qui manifestation za ba bimaka libanda parce que ba ndeko bazo kufa baza ndeko na nga propreté mais baza ba ndeko na biso ozo comprendre donc bon yamba sou ba passer collabo wana te ce sont des satanistes. Ce sont des satanistes pour ma peuple congolais, pour exterminer le peuple congolais. Alors, yo kanda méthode qui cause ya pour ségolé royal la kende ko auta ko kende kuna. Bo solo makamni makambo bo solo to yebité. Yo cause amuko to ko signer yo. Ye bango soko ye to ko signer yo. Ya mbalo to ko signer yo. C'est les îles na kacho mo bato so boza pana posa ke Kabila akende. Kabila te, Kabila sa kufa kala Musée Laurent Désiré Kabila. Faut tout n'avoir sorti la région Nania Kende. Nania Kende c'est les îles. Comment on te? Nayebi mais il faut éclaircir la vie. Il faut éclaircir bango. Kanambe, Hippolyte Kanambe, Kanachien, l'imposteur, l'occupant au Congo, criminel. On se comprend. Tu yebi aucun n'aura pas été. Toi c'est trop. Donc le peuple congolais va donc koufa nzala. Bamsou va donc koufa na ba rougeole. Malade comme kini na Congo. Na beni bato bakufi lelo 350 000 personnes. Trop c'est trop. Sans compter au total, na Congo bato 13 millions de morts. C'est les unes, je te coupe pas la parole. On t'a écouté la vidéo, moi, qui film, moi, ça qui vidéo. Alors, bi que ça, kanam, betem, tobe, bisa Congo, et ça, biso, moi, bakon, to l'inganité entre biso, c'est ça, sur le toit, le coup. Oui, on a quelque part, on a raison. Au moins, il y a ma guichon à côté de Ndako Nayo. Tant on compte en Ndako Nayo, Soki, bisigamo, libulu, eza, on a social libulu, on a terre. Yonde, mouton, on a social libulu, on a quand on a Ndako Nayo, Kunda Yango. Alors, si on a pemben nayo, là on peut se conseiller à ma boca. Oh, Kunda libulu, on a posé en Ndako Nayo. Et c'est yom de Zoba bien comme Nazo. Yo, donc, il le bagage Kanambe, Azazoba, parce que ce va président Belé, va étranger. Va président Belé, Afrique, va étranger. Ce qu'on monique, aux étrangers, peuple à Lingayo. Ça, la peuple quand même, nous allons ici là. Ça, la peuple à vivre mieux. Mais pourquoi ce qu'on doit vivre? Biso doit mettre la musique dans poto, karaoke, doit mettre la concert. Attention, yo, Keba. Yo, Keba. Balobi parti politique. Yo, Keba, nous sommes le président. Mais moi je m'en fous. Au bout de l'obaka, Baba Finga Angaye, Edino Image, qu'on a la précédé, Lélo Lélo Tchayango. Baba Finga, oh, c'est les Zinoboy, c'est les Zinoboy, à Finga Giboy, à Sangiboy. Kende Goloba, Fernando Vanda Calme, Kende Goloba. Aux hommes, Sornan di Mabino was a danger, Binon de Boak danger, au Finga c'est Zinoté, Kende Goloba, non? Kanambe dégage, le baga wana bon que mata, bamsuma mata awa, sans ça awa, asa combattant, soit comme nagisa ça comme collabo, bon pour la position yebela. Merci beaucoup, vraiment, c'est les îles très fâchés par rapport à Makambu. Et sur les Kanangola, par rapport à Makambu, les Kanakongo, est-ce que bateau va souffrir Angola, bazaka ba Congolais, topé bazaka Angolais, balobi, c'est les îles vraiment tellement fâchés, balobi que. Attends, Nazoyemba, quand j'attends Sengo, le pays est en deuil. Neto Zoyemba, awa, bazobina, awa, toi ne sengoté, donc Bokeba. Bokeba, nous les retirons la robette à maté, biso robette à karaoke. Bon, tu as vu ça, ça va robette à musique, bon, on a place de, exacté. On s'en reprend. Nous sur le bimisa quel album de Joseph chanteur. Ah, na bimisa quel album parce que na yembi éducation. Ba ba bimisa ba ba impudicité. Ba bebisa toute une génération. Il y a futurité, il y a Congo. Alors voilà. Merci beaucoup, Célésine. Vraiment, c'est tellement gentil parce que on a un souci à Mboka. Célésine, on a vraiment un souci à Mboka. Makambu, Ezoleka. Balobi, et dis nos images, tu continues. Et dis nos images. Panza Sango ya Congo, ban à Paris, ban à Londres,
bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panza sango ya Congo, edino imanje, bolanda yango, po yango zana makambo ya solo, utaka na source. Edino imanje papa, edino imanje, ye azolanda masolo ferigola na panza sango ya Congo. Edino imanje, sango ya Congo, musama mwana azoloba panza sango ya Congo, edino imanje.